À Kinshasa surgit une nouvelle forme de délinquance appelée postura, mot d'origine portugaise qui se traduit en français par vol à l'arraché. Le ravisseur opère à moto sur les grandes artères et des carrefours de la capitale congolaise. Un phénomène qui remet en cause le travail des conducteurs de mototaxi. Ces derniers expriment leur déception face à la confusion faite actuellement entre le voleur spécialiste du postura et eux-mêmes. Tosiki pasi na bana na ndako toye koluka mbongo tomemi na komisio na destination ofiki na mbongo bao basalaka postura baza bao bazaka bakuluna bakoti na moto na camouflage po ete babebisa reputation na biso bamota bato ya postura so bokangi bango mpo bazwa pene ndenge esengeli leta sa charge na bango alandela bango postura baza bato bazaki bakuluna bainsanse bazoluka mbongo na va normal te baza bacriminel. Phénomène kusura na yoka kango mais na tia ko fifa ko ndete problème ezande ke na moto okomi ebele kozana bato bazalaki ba miide apa ba na moto na bazui mouvement na bango na baye nango tina moto ko dénoncer yango po eza likambo ezo salema na katikati ya bato nyonso bazomona yango mais na bato bako dénoncer yango vraiment ça fait na ndenge bien eza bato bazobotona bango nde baza na réalité nango ko biso tokoya boto yo kisango babotola asala boto maiki to déclarer yango eza. Alors à l'heure actuelle, le postura est très répandu au sein de la capitale congolaise. L'inspection provinciale de la police doit s'impliquer pour éradiquer ces phénomènes.